baluka na bango mibale na papa na mama na mwana boke kosala bateste ade eza nango simple parce que mpona koboma moto oyo nga na osenga ndeko na ngai ya mwasi azala na motema ya kokita bamemaka likambo na afeu te mpe bazwaka likambo na moto te akende nango dans le calme mpona koluka solution parce que solution baluka yango na calme te mpe babi likambo nyonso ezangaka jamais solution te likambo nyonso ezalaka na solution nango. Cette fille là aza na elle nayebi te so nakoloba yango ndenge nini avant okondamne moto tu dois faire la part des choses. Tu dois faire la part des choses. Pourquoi? Aux une place à Moutouana, on le dit que si c'était moi. Ndenge bazana soki bangope bako bimate ba témoigner te que no maramozo lo beza jusqu'au là bazo ozo bunda na kaka yo moko baninga bazala raboe na yebite soko na yebite na bino nyonso na ba nyonso ba kolanda biso libanda ya mboka ba internaute nyonso topesi bino mbote mingi bisika bozali na boye na kosinga bino abonnez-vous massivement sur Mosakoli Chako TV, la chaîne d'actualité, chaîne oyo ememelaka bino masolo ya politique to pe social atushaka sur tout le point na matali mboka na biso lisolo na biso otoko kobeta mkomo lelo eza moi lisolo oyo esu biso temps mingi esu ba mois esu ba semaine yango toye lelo pona komeka kobeta lisolo ngo muki yango na koloba ke tokoyeba na kobeta lisolo oyo to pe ba commentaire na bino to pe ba suggestion na bino kozala toujours mingi ya koyamba ngambo na biso na boye nazobeta lisolo ya mwana mwasi oyo babengi na kombo ya Élisée Olangi na papa na ye David Olangi. Je pense que y a eu un temps au bateau belé bameki kobeta lisolo yango na ba voler ebelé. Sur ce ngana koloba nanga mingi penza te na koyeba na ko toucher moi ba quelques points oyo ekoki komema peut-être une bonne compréhension par rapport à certaines personnes. Vous savez aujourd'hui ce qui n'a personnellement peut-être j'ai vu une famille moko boye un peu de mots ou après de mots m'apprend que non mutu moko boye azara maman na yo soit mutu moko azara papa na yo oyebi ndenge nini esalaka na komitala non mingi na mitala na komituna non question et pourquoi est-ce que nazara na papa tout nazara na maman et aujourd'hui papa na ngai a topé maman na ngai akene kotikanga na famille o eza famille biologique na ngai te émotion ya cette fille là nga na koki koloba que elle est émotionnée par rapport ya nini ya koyeba na ko reconnaître vrai père na ye to pe papa o yaza papa na ye biologique parce que aujourd'hui beaucoup lo ba musu beaucoup pesa tort ba musu bako pesa raison mais la fille na réalité ya makambu to pesa pe tort te to pesa pe raison te mais ce qui s'est passé c'est quoi la fille azana bon je peux dire azana c'est ya émotion pe azana troublé mentalement. Pourquoi? Parce que lelo azomi tuna eloko nini esengaki premièrement d'abord papa oyo aye akende kotika ye pa maman oyo aza maman na ye te famille oyo eza famille biologique na ye te po akende kovanda kuna de eza question azomi tuna. Peut-être la fille n'a pas cette occasion là de rencontrer son père face à face. Mais il y a des personnes, il y a des gens qui peut-être aider la fille à me na papa na ye. Mais tu peux condamner papa te. Papa aza na ye mutu, il a la chair et le sang, aza mutu aza pe na ba faiblesse na ye. Si moi j'étais son père, soit na kokose na place à papa na ye. Toko kobo ya pété. Ce n'est pas pour rien qu'une grande fille lokola ye aleka na média soit koloba oh non naza mwana ya mututel botala oyo papa na nga salaki tokoki ko condamner était sur ces points là. Problème est ça que la fille
akokaki peut-être gérer makambo dans le calme. Agitation oyo aza nango eza que bon appeler le média oui c'est bien, koloba na média oui c'est bien, toboyi te. Mais akokaki gérer d'abord makambo dans le calme. Du fait que ayeke koluka ba média, c'est déjà alerter les problèmes. C'est déjà allumer le feu. C'est déjà lokola hein ko pelisa moto. Ye moko d'abord. Papa neti nde balobaka keno mama nda yebaka mokolo mwana. Papa pe bisika azali. Ayebi bien que peut-être vérité ekomi yebela papa na mama ya mwana. Parce que ce n'est pas pour rien mwana mwasi mo boya mukie abimi lelo na média abandobaka no mututela za papa nanga mututela za mama nanga non non uso boko bake ba futie mbongo po aleka na média aya oloba makambo boye to yebike po azui kilo eza charge déjà muto so leka déjà et la famille olangi ce n'est pas n'importe quelle famille hein muto leka pona koloba na kombo ya famille olangi na intimité c'est une famille qui pèse hein c'est une famille qui pèse na makambo ya nzambe donc c'est vraiment une famille où aider pe bato ebele lelo ba ame ebele eza sauvé à partir ya famille wana à partir ya maman olangi à partir na bango ba famille ebele eza sauvé. Mais quand une jeune fille bon la fille ekosata ba 20 ans 21 ans azwi kilo wana ya koleka lelo na média po na koloba kono papa wana sa papa na ngai papa ye pe bisika azali on ne sait jamais to yebi na biso te soki mwana na ya mwasi aza mwana na ye tant que papa test ADN eza nango mpona okata makambo ake na ye basali na bango test ya ADN kotala soki réellement kono sait que la fille azoloba eza makambo ya solo neti mama na ye bisika aza toyebi te soki mama aza soki mpe mama aza te mama na ye soki azali baluka na bango mibale na papa na mama na mwana boke kosala ba test ADN eza nango simple parce que mpona koboma moto oyo mwana mwasi wana bon toyebi te soki peut-être ye moko aluki komitya mal à l'aise soit kotia bavi na ye moko en danger toyebi te ou peut-être aujourd'hui ndenge ovanda na ye wana parce que c'est une famille oyo eyebani na c'est une famille chrétienne yango wana peut-être bazotika ye aleka na ye na média soit kolobaloba et tout mais soki peut-être bato mosusu toyebi te le soki alinga bandoleka so na média betali solo na ye ebele bakokondane ye ebele mpe bakopesa ye raison mais raison to raison te ekomi yebela kaka bango moko papa na ye bisika azali ye nda koyeba reti réellement la fille azoloba vérité tozoba ya solo azoloba lukuta parce que cette fille là ezosala pasi komona kokoli na famille moko boye mutu wana oyo yobengaka papa mutu wana yobengaka mama et après boyo koyeba keno baza famille na yo te mutu wana azalaka mama na yo te mutu wana azalaka papa na yo te esalaka pasi nga na osenga ndeko na ngai ya mwasi azala na motema ya kokita bamemaka likambo na afeu te mpe bazwaka likambo na moto te akende nango dans le calme mpona koluka solution parce que solution baluka yango na calme te mpe babi likambo nyonso ezangaka jamais solution te likambo nyonso ezalaka na solution nango koloba keno moto wana aza papa soki akolobaka aza papa na yo te yo sengai kaka nga na osenga papa azala na motema bu papa azala na motema oyo ya mawa koloba keno ok mpona koboma bamoto oyo nazomema la fille tokende kosala batest ya ADN mpona komeka kokitisa bamoto parce que la fille akozala peut-être aza na tort to aza na raison nga sikoyo mon souci est que cette fille là akoki jamais koleka na média boye te aya koloba likambo oyo ayebi ke ekopese likolo na ye ayebi ke likambo nde na oloba ngo boye ekolukelanga problème sérieux soit na vie nanga soit ekomemelanga problème sérieux na bamakambo nanga ebele. Mais aujourd'hui il y a de certaines personnes au bakolobaka no cette fille là azokosa na bato balobaka no so muto oleka ne na média ekoloba likambo ni bozobaka azokosa est-ce que bozalaka to makambo ane lekanaki bozalaka te na bato oyo bavandaka mpona kolobaka te lukuta est-ce que ton makambo ane esalamaki ozalaki témoin oculaire tu étais là sur place ozalaki te bino bozelaka su bomonika moto na réseaux sociaux
bino ka bato ya liboso bolekaka mpona koya kotia bacommentaire kaka bino bato na bato bazoloba biloba na komba mwana na ya mwasi. Est-ce que bino boza batémoin oculaire ya makambo oyo bozalaki te? Bino kaka bato mosusu bozelaka kaka soki moto epeli na internet bolekaka liboso mpona koya kojuge bato mpona koloba. Or ce n'est pas ça. Et ce n'est pas comme ça que makambo salimaka. Cette fille-là, elle n'est pas son koloba ndenge nini. Avant de condamner mutu, tu dois faire la part des choses. Tu dois faire la part des choses. Pourquoi? Aux une place à mutuana, on que si c'était moi, on a que son ndenge nini. Balobi likambo soki yeli yote. Okoye ba kilo na ngopete. Okoye ba kilo na ngote soki yeli yote. Zo siko par ya fi wana ekoza ki yo. Basala ki yo bongo. Yo zo sakane obotemi lelo na papa na yo. Oye ko apprendre ko mutu tel ndazala papa na yo te mais papa na oye wana. Oye binenge sala kate. Bino batu bozo loba, bino batu bozo commenter, bozo finga bozo loba. Boyebi te kilo ni cette fille là azana ngona ni la minute obebi peine na été parce que vous êtes le premier sur les réseaux sociaux pour dire de n'importe quoi et tout. Nga pour moi d'ailleurs sa méthode. Bino bozo vanda bo ba non. Oh monsieur pour aller plus loin. Elle n'a pas de trait avec la famille Olangi. Elle n'est pas boyée. A osala beauté. Est-ce que bino boyebi? Bino bozalaki azana problème en mutu. Bino eloko ni mutu azana problème à mutu ame koza kilo ya likama modelo ale kana mede po ya loba que non mutu ndetela ta papa na mutu so za problème à mutu akosala mama boyeta mutu so za problème à mutu ko sa mama bon so za to boyite so za problème à mutu bon mais maye na hôpital ba kende kotala so ka za problème à mutu pour so za mutu za problème à mutu mutu na akole ka jamais te ayo loba mama kamba modelo pe avant ya koloba ngo apesa ki no pe ba mona aye nda ye koloba. Je veux dire que ça fait un temps likambo zo lobama to ko ndeba 6 mois déjà yango to zo kende ezo lobama azana pasi na ye azana yango mona muto abolelo lobi soki abali penza bo. Par exemple na olia dot na famille na famille papa na ye nani, maman na ye nani. En plus ye maman na ye bisika azali. Je ne sais pas ce qui maman ça s'occuper maman azate. Ye maman soki azali. Abima peut a témoigner pour na ko sauver mwana na ye parce que jusque là mwana zakaka ye moko. Mwana azoloba kaka ye moko. Mama wana eza la famille wana place à kolela wana. Soki baza conscient que ba yebi que makambo la fille azolo beza makambo solo. Baya ko témoigner, ce n'est pas un problème. Ezala papa wana place mwana kolela ezala yo mama muto bokola mwana wana. C'est simple. Boya na média boya koloba soit boleka boloba que non c'est que la fille azoloba eza boy vérité biso nyonso na bino na biso vérité ndeza boy kaka bango bakolo makambo ne bakoyeba vérité biso tokoleka plutôt tokoloba ndenge tozoloba boy mais vérité ya likambo kaka bango moko nde bakoyeba. Tout nana non ni esali lelo ko cette fille là azala alerté bongo aleka po banda ko sala ba chantage ko loba que no mutu tel lazala papa nanga parce que babina sans moyo likambo ebatami ezala raté to ko to sali likambo biso mi balé mais un jour e ko bima kara polele likambo ebatami ezala raté un jour e ko bima kara polele et ça la maman oya botaki mwana nas azali azomona ka ndenge mwana nazo leka na media asolo loba que no mutu tel nde papa nangai ngangonga nazoloba conscience pe basomba kango te papa soki azawana ngana ko senga papa naza mwana mwasi ça fait très mal soki papa aza mosali ya nzambe pona ko boma moto oyo nyonso en tant qu'un pasteur un oint de Dieu azwa mwana na ye bakende na bango na hôpital bakende ko sala ba test ADN c'est simple boso basali ka eloko wana naza sûr que makelele nyonso yo ekosila makelele nyonso yo ekosila po likambo oyo na lure ezokendele ezosala bien te babilo mususu ekitisaka ba valeur ya bato okosala eloko ya mukie et faire ternir yo na ndenge moko boye ya bien te na image oyo opeselaka na image oyo peut-être ozalelaka nango na eloko moko boye ya mukie ekitisaka mutu. Cette fille là je ne trouve pas intérêt ya aya koloba biloba loba
o soit botala boye nga basundola nga basala nga boye nazomona intérêt moko te fi wana aza nango mpo aya koloba biloko ya bongo nazomona te aza na tokolobaka aza na raison nga nazoloba na eloko ya ke agérer makambo oyo dans le calme parce que kozala agité epesaka solution te plutôt ntango oza agité okomema solution te na problème na yo ntango oza agité réponse ezalaka te azala calme lokola asaleleka déjà na bamédia alobi boye nga boye c'est sûr papa bisika azali asa ayoki déjà ekomeli déjà na matoi eke mwana na ye so mpe mwana na ye soit disant mwana na ye sa fille azolobama makambo mo boye na kombo na ye alors ye mpe akolinga te kombo na ye tangama na bandenge mo boye ya mabe parce que la famille olangi c'est la famille obiso tozalaki bana mike boye tozokola toyebi yango ndenge ezalaka donc bakolinga te biloko ya bongo alors papa en tant qu'un homme de Dieu nakosenga ameka koboma moto oyo ameka koluka la fille basolola na ye basala échange ye mpe azoloba azoinsiste ke no mutu tel nde papa na ye vérité siko tokoyeba ngo ndenge nini mama mpe aza te tozomona mama te ezala famille bisika akolela mutu moko te azoloba likambo finalement siko tokoyeba vérité ndenge nini ou soit la famille wana place mwana akolela bazobangana bango koleka mpona kotémoigner bato bazobangela barisque bazobangela bafille na bango. Et aujourd'hui, peut-être cette fille-là, peut-être si aujourd'hui, nga babaliye, nanya kote lema, nanya kolia d'autres nae, pour aza mutu déjà, pour lingate mutu mo baza papa na ete, aza maman na ete, aya kolia d'autres na ete, eza baka oyo arrivaka, eza baka, linga na ete, siko ndinga za wana déjà, na yebite soki bolingo papa na mama peza boaza nango na mutebi yango ekoma abana ebele lelo aza na affection ya papa te aza na affection ya mama te po eloko basala ye ecréa blessure mo bona donc muto abongo obetele lisolo papa te ko betele lisolo mama te po aza déjà na caché moko ya mabe aza déjà na caché moko ya mabe ngana kosenga na bino ba oyo bosala kaka pona kokoloba pona kokondana bato. Avant de condamner Moutou, il faut ça, tu dois faire la part des choses. Je le répète encore. Avant de condamner Moutou, ça la part ya makamudo banque soki ezaki ndeko na ngai ndeko melaki soki ezaki nga moko ndeko melaki nga elingaki ezala ndenge nini. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Alors cette fille-là, Élisée, na osenga e kimia. Na osenga e kimia ayebana ko gérer problème oyo. Na kimia nyonso ayebana ko gérer problème oyo na calme nyonso po toyebite biloko yozo singa bokende kosala test ya ADN bokende kaka papa aluka ye bavanda basolola mwana otuna kutu papa te mama aza wapi parce que mwana soki azoleka déjà azoloba papa mama azali mama ndayebaka mokolo mwana mama ndayebaka mokolo mwana soki aza mwana ya David Olangi ekoyebana soki azali mpe mwana na ye te koyeba mwana nde pa luka mpe mama na ye ce n'est pas seulement koloba kaka naza mwana papa tel te mama na yo nano aza wapi fo luka mpe mama mpo mama ndayebaka mokolo mwana yo ozolalela kaka kote moko papa te tu luka mpe mama ti mama ndayebaka mokolo mwa soki oza mwana David Olangi ekoyebana ke ozaki mwana David Olangi soki oza mwana na ye te ekoyebana mpe ke oza mwana na ye te nga na kosenga papa David Olangi bokende kosala test ADN soki réellement que la fille aza mwana na yo papa ozwi mwana na yo mwana mpe luka mpe mama sika olalelaka papa te papa na yo akoyebana kaka soki bokesala batest ADN nde koyeba ke non c'est ton père. Et jusque là tu ne parles pas de maman nayebi to so beta pe lisolo ya mama nayebi te po ezokaka papa naza mwana mutu te yango papa ndabota papa za papa na yo toboyi te mais mama aza wapi yo kaka papa mama aza wapi foluka mpe mama bandeko mama baza te famille wana place babokolaki yo wana ndenge baza na soki bango mpe bakobima te batémoigne te ke no makambo ozoloba eza jusque là ozobundana kaka yo moko baninga bazalaka boye
nayebi te soko nayebi te po yo zaka papa naza mwana papa naza mwana bo finalement mama ndayebaka mokolo mwana mama ndayebaka mokolo mwana nde tozala bo mama ya biso nde bayebaka bakolo bana siko yo ozalaka papa 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 yango yo ozalaka na papa ozalaka na mama te yo balakisaka kaka papa balakisaka mama te balakisaka kaka papa balakisaka mama te. Alors ma soeur luka pe mama na famille on a bisika yo zolo bakenda kotika yo eza famille biologique na yo te tuna bango pe jour papa yaka kotika nga awa bayaka na nani tuna bango po bango nde bayebi vraie vérité tuna bango ntango papa yaka kotika nga na famille na bino ayaka na nani te po koyo komemela biso teke mama akufa po wana pena bato baondima o te koya koloba teke mama akufa po ezalaka après bo mama akufa mama azalaka ntango abotaki nga nde akufaki bino kozalaka ka ekomaka bongo non jour papa kenda kotika yo c'est sûr mama mpa azalaki po jamais bato mpe bakosala accord na bango te sans que oyo ayeba te to jamais papa akolinga te ke tiko na famille moko boye mama oyo aboti mwana na ye kolinga eloko wana te seko bango mibale bazalaki bakenda kotika yo bango mibale lokwa yo lelo souleve bapoint oallume bafeu mpona olobaka no famille wana eza famille biologique na ngai te tuna pe mama na yo aza wapi tuna pe famille wana mama na nga aza wapi po ntango bayaki kotika nga bayaki papa na mama no po papa jamais akosala likambo te aya kotika mwana ye na famille moko boye inconnu soit bon je ne sais pas si c'est une famille inconnue entre guillemets papa ayaka na mwana aye kotika place moko boye mokolo ngai nde naza na nga mpe boye naza na nga mpe jeune fille boye lelobi mpe naboti mwana na ngai no kaka o ozwi mwana na ngai oki kotika na famille moko boye bakende obokolela ngai no ndima na ngai te ekotikala mpe kosalema te ekosalema mpe te soki mpasi soki nyonso na ovanda na mwana na nga me yo lelo siko ozolobaka yo ozokufelaka kote moko papa mama olobaka te fo loba mpe mama luka mpe mama na yo nde moto ayebi verité ya ade na solo kutu nde mama na yo mama nde moto amema oui ade na solo nde mama na yo 9 mois eza ya pamba te nga na koba ade na solo eza mama na yo so moni mpe kota mama mpe ezokalele wana nde siko boki na ade na nini ya nini ngambo ya bamunganga ma soeur zala na kimia melama ya pio vanda tika nanu koloba mingi vanda kimia zwa temps na yo sala no banalise avant obima lisusu na media po ya koloba zwa nanu kimia sala banal tu es déjà une grande fille prends ton temps raisonner nanu soki okoki kosala nini bato baza na bango bakoede yo soki bato baede yo bakomisi pa papa na agitation oyo ya modele ya boye okosala eloko moko te sois calme soki yamonika aza papa na yo akoye viendra te chercher mutema moni mutema bu papa na bu mama ezalaka nango si aujourd'hui il se sent touché là où il viendra te chercher soki aza vraiment papa na yo akoya koluka yo soki vraiment aza papa na oya koluka yo zala na kimia tika kozala mutema ya moto koloba efutaka nango te koloba mingi epesaka solution te zala na kimia vérité komiebela mama na yo mama mpe fo ayeba papa ayebi mama mpe bisika azali ayebi vérité yebelika bango mibale soki oza mwana pasteur David Olangi kaka mama nda koyeba soki mpe oza mwana na ye te mama mpe kaka nda ayebi tu vois si aujourd'hui nabotami na sénateur moko mama kanda oyebaki naza mwana sénateur so nazalaka mwana pousse-pousseur mama nda oyebaki mwana azalaka mwana mutu te so nabotami na chauffeur mama nda oyebaki nabotami na chauffeur kaka mama landa mpe mama na oluka mpe landa mpe famille wana bisika obimeli wana bon tokolobake bango baa na nsima na yo mpo oyo oloba makambo ya boye mpo bazoloba eloko te batikali kimia soit disant oza mpe mwana na bango mais batikali kimia bazoloba eloko te c'est que bayebi makambo bazosala zala na kimia mela mai ya pio zala yo
tu es déjà une grande fille, et donc ça la passe, ça fait très mal. Moi, personnellement, je suis à ta place, je sais comment ça fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Aujourd'hui, que nous mututel nazaka papa na yo, mututel nazaka papa na yo te, mututel ne maman na yo, famille tel ne famille na yo, et ça la rapasse. Naza vraiment na moi pas si mingi côté wana, ça fait mal. Tu es déjà une grande personne. Aujourd'hui les loboé, pour les calés pour le baba apprendre yo que non mututel, boy ça la toujours pas si soit que ça na bande comme sous-soupé. Yo o abandonna mwana. Aujourd'hui toza na ba chèque ebele na nzela. Ba cause eza ebele. Lelo bas ebele ba se retrouver na ba balabala. Mususu papa na mama ba bengana mwana ke mwana zandoki. Mususu maratra bengana mwana muninga ke aza boye. Lelo ba fille ebele voire même azana kata ndako papa na maman na mais il n'est pas heureuse. Il n'est pas heureux. Mususu azo vivre na ba maltraitance ya ba parents mais ba parents baza en vie. Donc ça baka ebele oyo esenga kutu te ko soki pe mutana la papa na muso pe da papa na maman na yo makambo bazo sala ozo mituno lobi est-ce que ça ba parents na ngato ezaka batu mususu. Donc baka esa ebele ma sœur awa nde nga na moni ke nga na bino tosuki awa pona lelo ba commentaire na bino ba suggestion écrivez-nous bisiko bomoni ke tolobaki mabe bolimbisa biso. Moi c'est Fatou Chamala, je suis Fatou Chamala, Bokomela Biso, au revoir. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.